Échafaudage ya mosala bato mayele. Pour autonga bibende on est matano les échafaudaires il faut les féliciter. Calcul. Et ça calcul faut féliciter les échafaudaires. Omoni musala nyo soza musala. Ngai on appelle ça conseil pas bato belé. On a poto ko pona musala ti. Opportunité sur le PCM côté mon amoni que tous les colo ko nega place dans sala. Et quel que soit ils la domaine na ngato te na ke. OK. Et ça rabongo. Pour mutazo lukata mutazo faut encourager bato à la mukana tongo. Alors que matatine chakolai. Oh kuna été bon na malili. Na malili. Au finir sans papier, ngaso na yo que no répondre yo. Ndeko ngai. Au monde pour na biso ba congolais to na ba laisser aller. Oui ba communauté muso sali bongo. Oh akufi na suja sida. Mais faut l'accepter résultat sida. Faut le cope ba roloba. Ba congolais ba danger ba moment Paul Kagame mikolo. Ba lo kutamu. Paul Kagame ngo ba funérailles to yo zilati lelo. Ba combattante muso ba tika combat ba analyste. Et puis aujourd'hui makamba batunde makamba ça bien. Bango batongo to pesa bango makasi parce que bolanda bango. Bo pesa bango ba valeur pour bolanda bango. Je dis la vérité, je suis le live c'est en 23. Et ça opinion ngai. Et puis mutu muso atana opinion na ya za na ye mutu ya IDPS et tali payer et tali ngaité. Ba congolais ba se échapper ngana ko na encourager bango. Très bien. Mais faut pas avoir mingi na notion de sécurité. Parce que nous là biso na bâtiment et là on va passer la formation mingi za sécurité. Comprendre? Sécurité ça ba épi na yo, c'est-à-dire casque, lunettes, gants, harnais, bottes, chaussures de sécurité et les vestimentaires na yo. Bienvenue dans votre chaîne YouTube sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en temps réel. Tu sais bien, nous en avons belezo les Canada France, on a belezo les Canada poto. Oh toujours mais qu'on a des naïe, maramutu, au Italie échafaudage, na liwende qu'on a biso J3 au rototika biso. Nous en avons événement na bisa bino soki ozana concert na rata poto ko hésiter te contacter sur la Vérité Studio. Sili boson jana habité sur balancer biso ba photo et ba artiste auto collaborer dans bango pour na événement na bango. Nous avons les rois de la forêt Weranson na Adidas Arena Soukanandoule on bangé nandoule les 18 octobre. Nous savons na bandeko nyoso batala rabiso s'il vous plaît bozo à place na bino pour na concert il y a les rois de la forêt le 18 octobre na Adidas Arena Weranson au pesa fait na Adidas Arena. Et puis tozana na Weranson bomoni affiche merci Sini Boson ja bomoni affiche le roi de la forêt Weranson au pesa fait le 18 octobre na Adidas Arena. Tozana Gims Arbeta na Paris la Défense Arena 3 dates le 19 le 20 dans le 21 le 21 billetterie en ouvert ba place ezana na bozo a place pa na mboka bo to ka musique ya mona mboka Gims Soukanandoule. Et puis tous on a les padres faire régulage de nuances à Robert na Bruxelles Soukanandoule VIP concert à VIP na Bruxelles na Bruxelles et à Bruxelles na caché à 250 €. Les padres à Robert en haut na place il y a 800 places bien normal et ça na valeur il y a 50 € donc ba bruxellois samedi au moto kopela après UNG Arena faire régulage pelisa disu moto na rata bela ba bruxellois na ba bruxellois tozoya wana tozala na bino ensemble avec le padre au sombo à place na bino tokutana samedi tozali suna grand-père na Suisse bozi na Suisse na mboka Suisse dans les 12 JO samedi au bandeko no bazo à place te bozo à place tokutana avec grand-père bozi na kata Suisse donc tu sais bino soki na no sombi lupangu te soki na no komi mama lupangu te seki na no kutena na natakaza te mukonza mapangu ye mutato teka mapangu na kata Congo donc boso mapangu avec notre sœur notre maman nana takaza Junior Fataki Mont Blanc est déjà dispo dans la plateforme sur téléchargement s'il vous plaît allez-y consommer Mont Blanc avec mon amboka Junior Fatak featuring avec Luciana Temingongo. Bonjour Célésino. Bonjour Miguenema. Mon amboka. Boni. Bon ça va et bon ça va. Nzamba batela to bengio parce que là parmi ba Congolais ba sala na poto ba 8 ans au sala na poto. On a lié combien de biso J3 na kati ya musala et échafaudage. Yo bando ça na poto ça fait combien de temps? Nga étant na poto na komi wa lelo lobi wa musala. Oh. Oui.
Mbam okomi lelo na poto lo bani musa. Pour na boye ko sala mo ba ko mama nini obebisa ba kaje judiciaire. OK. Okende ba boloko. OK. Oyeba makambo déjà na kini bien oyeko yebonka ba kopo na poto. Biso to ba natif anjili. Nga za mwana njili ona yebaki poto na zana na njili parce que na yebisa de temps en temps moninga nga na botama na poto. Nga botama na Liège, je suis né en Belgique. Na ndoto bien za na botama na kobotama na poto to kobotama na Bandundu to na Kasai to wapi. Ezala ngo elokoti. Ezala ngo donc ezala ngo ka neti exacte soki ndenge ni poto moto to moni bato biso ba botama na poto mais migi tamsu yo leki na vie. Vous comprenez? Ma botama na poto. Ezala ngo sens à réciter. Ezala sens à réciter. Ezala ngo sens morote bobo zo ba sens neti ba. Mais est-ce que tant yo lo ba botama na poto ça la théâtre ou ça réalité? Na botama na poto. OK. Na yebisa bon. Oya kondima ndimi, oya kondima peta pa na ye ko beto. Fo moni lelo mige. Tokende suna ba makamoko te ke so muta ndimi to kangeli. Bon siko elo ne sala ka uzonga na Congo. So botama na poto. Na yebisa bino déjà ke moni ba biso ba père na biso bano sana ba sabena, bano sana ba billet. Tabso moi c'est nga sala accouchement, moi c'est nga bota, akoke bota à l'étranger. Kaka na poto to à l'étranger. Ba billet monsieur bano za ba billet ya ba vacances. Vous comprenez? Donc biso père na sana préféré mère na biso abota bana na na poto. OK. So abota na poto et puis les akata monsieur ngai moka tem na bota na poto. Bansu ba mona rara ko na na kini ayebinete abota na poto menga. C'est l'histoire na yebi ke na bota na Liège. OK. Na bota na Belgique na Liège. Hôpital ni na Liège. Ya le roi ba vient so ba vient radio sa bota na Angleterre na Londres. Na hôpital ni na Liège oyo bota. Na Citadelle. Na Citadelle. Bana Liège boche ba commentaire sur hôpital Citadelle les ba yebi bana Liège ko to bota na bango ba yebi. Sigo yo oye poto lelo lobi bani musala. Mais yo yaki poto musicien. Otike ko beta musique mbala mo bani kayu to ezaki ndini mais ko expliquer biso parce que tu comprends. Mais ko beta musique so na ndo beta ngo. Ngai nazala déjà intégré à partir de Kinshasa. Très bien. Nazala déjà intégré parce que je sais qu'est-ce qui se passe ba direction ni o ngafuna landa lobby na kibompaka na ngai nazala bien ndenge vient so blesse bula lo ba ke rande kita rande kitata ya lo ba mambo belé alobi ka emo alobi mambo belé do rande kita pension retraite comprendre chômage de rande kita so ça jeune ozo comprendre na yo te po to mo ba jeune belé on nga zo féliciter ba jeune belé lelo comprendre donc biso to zape ba net ba mo ba pionnier pour ngana na x tamo bona ndo le kana ba TV ono yamba ngai na le kana to so la vérité awa dina no le kana tenir boulot dans ce pena casque na ngai pour faire voir aux jeunes pour faire encourager les jeunes que ba jeunes ba sala nini ba landa pe chemin ya musala mais lelo net ngai na bana ngami bale so nzamba songi bango apesi bango makasi ba obimba ba chauffeur ba conducteur à train. OK. Ba obimba ba conducteur à train parce que ba landi bâtiment. Vous comprenez? Na yeb ça ba masse belé place ba masse ba na ba koli partout bazali batinda bana na bashinda na bâtiment échafaudage. Vous comprenez? Électricité, maçonnerie, menuiserie, plaquiste, les andouzeries. Comprendre? Batinda na bâtiment misala ezebele comprendre batinda bango omona mwana ozana vie na yemo en tant que autonome vous comprenez atumsa otenga na minute bana ebele tamso omona bazwi ba vacances mais bavana bandako bovanza bana bandako te bakenda ta job de vacances job d'été. OK omona ko apaiser yo pe yo parents et ko apaiser yo au sala pe comment na ko loba au sala ba rentrée scolaire bana otamsu baza meke ba ko sala te ba wana mususu ba on se prendre en charge tamsu na ba fourniture scolaire na bango vous comprenez donc bato bende ba wana ti donc c'est ça donc yanga na yebiso que tanga na yaka poto poso na calculer pinata na yaka poto musique c'est bien musique et minga na poto na bete la ko to Marie Paul bravo ti lelo parce que les bienfaits ça s'oublie jamais. Vous comprenez? Na ko ça ba bienfait ya mutu wana te parce que na yebi na place ba sala démarche à passeport te nande ba sombela nga billet na yebi so na mta somba ngo comprendre mais na récompense
pardon, récompense ya liga ke bayebi ke mutoyo toto memaye parce que aza na bon boulot, ayebi musala. Ana talent. Aza na talent. Donc soki na kina na musala te banga ba memanga te. Mais ba misupe bazaka na misala misupe batikala. Déjà facteur chance siko. Vous comprenez? Donc na kawana mari pour la Rome m'appelle qui na elepe bien Gigo le Bogar, Rome m'appelle ndeko na ye, ma memi yo. Comprendre? Parce que un d'abord azali na susa musala na ye pe bon. Hein? Abi que hier au tient implice. Na yaki maintenant na tali na visé pena nini ba penser na nga hein? Na réfléchir na visé ba penser na nga très loin. Na milobele que non. So tali pe bien tout le monde va vie belé pe ba papa wendo ba kufa ba zwa ko ba vie na pasi ti na atana ke mokolo mais ayo on arrêter à tiki pe a kufi na ye. Comprendre? Ba mise belé ba koli na mboka na biso ba kota ko retraité. Mais vu que j'étais déjà intégré, hein, tant na ye awa tant que njilou a pas besoin de njilou to na intégration déjà. To ye ba rapport to avant to ya. Vous comprenez? À la presque on a mis tourne habité. Ah ouais, so na sala na 64 ans na OK retraite. Faut no futa ngai. Po ba to bere ba sala te le ba na 64 ans na fingi bango te me ki bere na bango. Ba na bazanga retraite. Bazo vivre ndenge nini? On se pose des questions. Bazo vivre ndenge nini? Bana faut ba aider. Bana faut ba aider puis bana ngo baza reconnaissant. Ce bana ngo pété. Po yebi ke bana mwana tango bokoli mwana ezate mwana po mwana pe face à moi c'est na bana comme une charge na ye. Mais yo papa sala kiti. Malgré bana ngo aider mwana sauver mwana na mambo ebele o salisi mwana ti bona boy bon. Baka ezebele. O sauver moi o mi sauver te. O mi sauver te. Retraite. Retraite non. Et loko bato belé be photo ye ba jeune belé a to za na poto belé quel que soit quoi, il faut penser aux retraites. Ce que je pensais nous na retraite ti. Comprendre? Ye bango un certain moment mo comme so ba mono pe ba mboko pe ndezo kendila. Ndezo komela. Le bana on a un garçon moi lui que so ato ovani na poto mutu akokisika 10 ans na poto na somba te le on a ça te échec esili neti ngane na aboye na ko komi kumsa te tam so on no slimbambe mutolo ba on na peso neti on na peso on raison hein na peso on raison on ça na raison o somba iloko te na ça mais oya ko ça na on a poto ah ouais oya ko ça la nini osalaka te ko menacer batu ko mena masanga ko bundela basi ko landa ba musicien papa musicien ye moka yebini azo sala bona na x temps ba kisi silaka ala banda kuna akozonga ne mutu ane na retraite te ala banda kuna ye bien sûr banda kuna ye mais retraite po ndako pendeza no ko sombango na misala mabe po monita ba mbongo makila batu mbongo makila bato zani mbongo makila bato zaka olekisaka bato po yo zala célèbre po zaka na mbongo bamona ko au sommet ozo pas no beta musique succès basi ko bota par-ci par-là mais bana no to bota par-ci par-là tu penses à l'air à venir o penser à venir na bango te mais yeba yango sikoyo tango yo ko koma ba succès silio beta ka susciter bato ba mitala o biko na yo ka ministère mo ka lo bon c'est vrai ça à lo bango hein mise mo lobango abiketala o bitango to yaka na poto so bo sala balai retour ba pesa watu biloko mo ba mutu pa ko so mbe voiture comprendre mais tigala na poto kasi faut tala ngo siko à l'occurrence sikoyo mutu musicien hein musicien kuto ko tinga na stade mo bien musicien ndenga zawana ana bandaku na yeba ni mais ko sila ko teka bandaku wana bandaku muso ezika wete bandaku bato bakisi mingi bato baso bakisi pona mbongo ba dekisa bato la famille na bango bani comprendre suka nango bato wana ba omona ko vandika bandaku eziki ba phénomène ngo sala maebele pona ka biso ba congolais to lingi vérité te quand ndeto solo la momona mutu mo ya ofinga yo nyama yo na rata vie na rata vie te tanina ça yo mona ngane na ça ozo pas yo migo rata vie te. Vous comprenez? Donc, tu peux s'en rendre battre courage. Après, chacun, il fait ce qu'il veut. Hein. Bon, après, yo premier caillou nous a yini na poto. Premier musala na sala. Premier caillou na sala, tana yaki parce que ngana na za diplômé
na école moko na institut mo bando benga ITPM, Institut Technique Professionnel Mounoun. Comprends, j'ai dit à mon seigneur, on a na quartier 4, non, na quartier 6 Nanjili, côté terrain Sainte-Thérèse. Tant qu'on a côté en école on a Isaka pour na uta na commercial, na sala commercial bien pida. Mais na uta bossa, bana bossa on est tout baye bingai. Tant qu'on a 6 classes na kintu adi ya kimbanse ke donc qui mangiste. Na 6 classes kuna père na biso pour mon père c'est un professeur. C'est professeur, c'est le premier professeur de mathématiques na P12 Bonson. Comprendre? Na basango batutu ba ye batang sa batu belao. Na otanga ba kombote so botun ba vie Glody, ba vie Apache, ba vie Maître Aïdé, ba vie Iso, batu belé ko na ba kombote ko kima. Comprendre? Donc ngai na sali école primaire na ngai na 6e. Tant na juste 6e ba certificat du ba on est certificat diocésain. Babilo au moins ndengwana certificat à fin à école primaire. Tant na silisiango na kendeki bosawate parce que pardon na kendeki P12 parce que père azara sur na P12 pour P12 pe so que on a 50% ou 60% ba aujourd'hui. Faut na 65 bandi wana. So juste 50% aujourd'hui. Comprendre? Na yaka na peda na quartier na biso ko na quartier 7 na yaka na peda na pédagogie et puis commercial tout le temps là ba master belé bazar belé ba collègue belé tout le temps na bango na bosawa comprendre tant na bosawa net ko tellement mo boulot les gars qui yaka la école mo ya munene lycée du 27 octobre mais zaka na quartier vous comprenez allez siko na beta surveiller pour moi ça qui révolutionnaire banda kala mutu na mona na mutu fona che frappe na frappaka ye tant na frappé à l'après ba longoli nga ba ko tsanga na biochimie na mona eza option na ngati j'aime pas la biochimie na ça biochimie pour la chimie na okena ngwa comprendre pour ba chimie bina ba sala ba biochimie ba sala ba tanga na biochimie ba sala chimie lelo yebisa ngai nde ba sala ngwa ba sala ba sangza mai écoute kata na mboka premier caillou na yo eza ya moto zoloba ngana premier caillou na ngai ya électricité na poto électricité parce que na za ingénieur électricien OK na za na diplôme école na biso e bandaka école nationale institut technique professionnel Mununu e bandaka na ezaki non agréé ezaki na cycle court to saka bobinage électricité bobinage maintenant on est comme agréé à la première promotion il y a école wana série ya préfet national wana bengi Malomi et toi qui na préfet de discipline na biso préfet de discipline c'est comme na Kindala. Et puis préfet des études na so comme na kinani Masinga na ebiango ba ebi ke na ke mwana mayele ekutu ya danger comprendre tant ba tant trop ba tozu tant to comme agréé to biso batal biso to présenter na très bien na ITPM tozu et aura école on peut nous aura ba 100% banda ça papier na poto amba mo musala maintenant d'ailleurs na papier OK mutaka na papier na poto azate on a bisa ba masse belé ata muta fingio sans papier et là on danger té il y a personne qui a ramené les papiers ici on les prend ici tu récupères en comprendre et puis ba ko pesa les papiers on va compliquer sous ba botolio yango bo ndolande so ba démarche ne faut pas être bobo décourageant somme d'ailleurs sans papier non papier attaque bango mo ba français bazana ba gaffe musu ba retirer bango ba papier so mu da finga mu sans papier na mona ezoba pour net ngane na jabu na ko dénigrer massa mote boyo sans papier pour massa zo finga sans papier lelo mais lobi keba lobi za nzambe le bon mona ana yebisa ngamiki yota oya ko na papier oya na papier te oya kutela ngaka mais tala ba tusu ba vandi awa ba français ba bato ba vandi oyo yo kuta te bazana bazana nini bana le côté donc arrêtez de citer les gens sans papier na mona nini na ba TikTok garçon moko boye apesa nga kanda danger en tout cas na finga ki tango ba loi we uto bima kala mingi te ba okanga bandeko au deux jours ba to bima te bandeko ba okanga bandeko ba songa garçon ba garde nord yindi boko yoka bozo songa na bita moto ay ba te lobi pe ko komela atana ba 100 ndenge mususu ozongo ba obiko
ngana ya contre bateau ba finga ba sans papier na ninga ko bateau wana te ils injurent pour non bon ils injurent mais attends muta kipe na été mais c'est choquant quoi comprendre au monde au fin au sans papier muta ba pour papier c'est total bien papier na mboka oh papier za clé ya vie ya moto wana papier aux musala wana papier au sa ba démarche wana papier au crédit wana papier au boko la bana bien wana papier bona bo osongo pa eza na makambo ebele kozwa ndaku osenga ndaku mais tant mutu aloba no que sans papier makambo bato ebele bakufi ya ozomona bato bakufa awa eta mosusu eza mutu ozosala te parce que aza na papier te stress donc menie na tension AVC banini comprendre yango mutu apimelaka moto papier ngane na boyo nzambe pena likolo so ngai penda na nga napesa bato papier na nga pe ermo non en tout cas sala oyo ke la mona mai mawa sala nga mona kutana baka ebele na mokido na na poto comprendre nga na ko za papier na ngai na yebinde na zula ki yango mais nazali pe sans papier nga na tu en 1999 nga na ko poto na 1999 durant 1999 2000 2001 2003 de 2002 2003 nazali pe na lote 4 ans pour vana bongo. Vous comprenez? Nzambe gandeka nzambe to sambela likolo po biso to kaba. Mone tinga na mutemo nga za nga mona nzambe. Na za mona nzambe. Kanda nde yaka so muto ne na lo mangamba biebo. Mais mutu muso ya contredire que yo lo ngona zoba mo ga zo fi nga zoba. En tout cas nde asali nga passe nga pe pona sale passe. Place wana nde to koma ba na satan. Mais na nenga idéologie, je défends les faibles. Moi, je défends les faibles. J'aime pas que bateau ya ko finga ka bateau. Bateau ba oza makasi ngo menacé. Mutu mo kutazane makasi te. Bio ngo menacé kaka mais non. Luko va mettre churo mboma. Luko va mettre poison. Luko va mettre le mabe double one. Luko va mettre CD. Va mettre Maurice Eloma. Va mettre Maurice Eloma. Luka bango. Comme ça bo bunda bien. Luka va dire dingwe. Makidiba. Luka Makidiba na pesi Makidiba. Luka ba nani ba Yuri Muchafu kalenga. Maître Yuri Muchafu. Luka ba maître Tramotina. Maître Tramotina. Luka maître Tramotina mon après Luka maître lourd. Maître toxique. Sergi. Maître toxique nyama solo. Luka maître toxique nyama solo. Oyoka nchodi venda. Mamba ba tout ça o net lobi na kata panel moko. Non, parce que moi, je dis la vérité, je suis le live, c'est en 23. Et ça, opinion n'angaï. Et puis, moutou, ça, opinion n'aïe, ça n'aïe, moutou, ya IDPS, et tali payé, et tali ngaïté. Et ça, opinion n'aïe. Mais na moni, moutou, moi, apparaît, ta job, sanga, que non, voilà, touro, son a joué, na robeta, on dirait touro, moi, vous avez abeta angaï. C'est arataka. Arata angaï. Il y a ce touro, robeta. Touro, ce robeta. Parce qu'on a talindé, na zali, na bi, on moutou, robeta. Père à grand garçon, père à grande fille, père, oncle à grand neveu, donc yo yo betanga. Na tiki yope. Na chandeko na okende no likolo mbalo peut tiki la moto tante. Donc so yo na buzoba na relaxo na donc l'état na na luka maître Pek, président Pek, à mettre président Pek na mo. Na pesi mbote mobala mama Dodi. Donc le temps que nous avons mettre l'una prince de tête bien Nico Hitler na luka force à Ziko Fumweto le temps là luka bango ils arrêtent na aussi là na yonga moko vous comprenez donc mais le qu'on a ndé ils a ba faible ngana ngainde na zabo attendez mona ngana na défendre mama mboka na défendre peuple na oza libre ça la chana oza libre nazaka mutema mukuse na komona yo migende tozano boto tabna na nzela mutanga menacer yo en tout cas mige muto afa beta bisode nazaka bongo oza libre mais au sera déjà échafaudage oui na sala yango parce que il y a eu des moments on a choisi au sala OK et ba moment nit ba moment nit ni ko expliquer biso c'est les moyens les plus simples les moyens les plus simples yako lukambongo na poto ezana nga musala OK yana musala yana ote bato na mona o akekop moko boyo kula o nini nkuyu bani eza ba faux moyens robebisa masolo na yo ebele comprendre mais les moyens les plus simples eza musala ngai ça m'est arrivé déjà à un moment na moni bena na osa électricité mais kayongo yo mona ate mikoro wana comprendre
et mon athée tamsou kangi baguti bakote mo électricité zo simba penate et zo simba na me pona yo zo mona naté alors na kena vie na ngamo vie brown buta na pesi mbote na vie na nga kamba nani apocalypse kamba apocalypse na kamba na pesi mbote place azali na vie na nga brown buta ba na société chaque pe ba aidara bato ebele ti lelo ba aidara bato ba futara bien ba futara bato bien vous comprenez sur ça pas brown buta na pesi kutu master nga Frank na pesi mbote nkeka na pesi mbote bato travailler bango et puis nga na mema pe bato ba buta na mema bato pa brown buta bato ba engemba papa chéri na pesi mbote place ozali asala échafaudage ti lelo ngam na mema na planta eko na tika la pe wana OK vous comprenez donc ngana ngolo bateko na sala ngote lokuta na sala ya échafaudage na sala échafaudage pas en tout cas ezalaki pona pasi ya musala pona pasi ya mbongo bon moni musala nyoso za musala ngai on a pesa conseil pa bato ebele on a poto ko pona musala ti musala to za musala ta miga bengi abike oza journalier ali awa fo po pangsaka wana to lobela sur la vérité to sur la vérité alors voilà eza musala nga na ebite na poto bato bapona misala ponga delo nde nazala bambule be na poto awo na tika musala te opportunité so pesa mi côté mon amoni ke to za likolo ko lega place to sala et que soit eza la domaine na nga to te na ke OK eza bongo bato fo ba kenda mingi na ba pôle emploi et ça la ba offre ebele nga mo comme na na sa te na kina moi chômage côté na nga na sa na 5 mois chômage mais na moni na pôle emploi côté na biso offre mo eza offre ba biki non formation ya culinaire c'est-à-dire formation ya cuisine lelo na titre professionnel en tant que cuisine félicitations nazana félicitations na vani ba bo s'équiper siap na carte professionnelle en tant que na ko la sécurité OK d'abord électricité na kobisi lisusu na renforcer ba valeur na électricité OK vous comprenez 2 années ngona donc na salle échafaudage muto monike mutu sala wana sala échafaudage te échafaudage ya te musala bazoba échafaudage ya musala bato mayele po otonga bibende one matano les échafaudaires il faut les féliciter calcul et ça calcul faut féliciter ba échafaudaire comprendre mais échafaudaire baza ba mathématicien ozo ba yo mona bato so abanda ko mémoire tika ngozati alinga sa et puis eza musala mibali physique donc ce total échafaudage côté masculin de la femme de chambre côté féminin OK voilà vous comprenez donc après na mona bato mususu nde bazwa échafaudage mona azonga ndi tremplin abanda nango so azo mukanda bongo tika non il faut continuer parce que misalo yango yo ezo senga l'homme na bamboka na biso tokenda kosala ngo et puis tous les matins to yeko songa ta ba jeune électricité échafaudage menuiserie babenga ngo susu placo androusière nini susu plomberie hein et c'est belé kutu baba to nango belé et puis ngasa ngesengo lelo nazo mona bena ke ba congolais et belé ba koti na bâtiment ngesala ngesengo donc ngakuta na koma bisinga na mona bena so bo bisinga ya beta bisinga na mona bena ngatuke mais liwa ndeko na biso liwa ndeko na biso kufi na deuxième niveau ozo analyser on J3 bon nga personnellement na yebiete OK na yebiete mona na décortiquer pena makambo na ye ezate na mona été to pesa na mbote te to sula même pas na téléphone tamsu ya yebinga mais tamsu nga na tala pena na yebite te so sala rani mais selon ba dire ya batu azaki pe muta réseaux sociaux asala mo ba sketch na mo ba contenu na mo style tape na balaksenga la bien tomber na me muto pe sina tala na mo sina ba sala mo ba ezana ngo bien moi c'est ba bilo na bon asala contenu na bon yani ba gang surtout ba gang ba bata ba théâtre ba net ba théâtre ba ndingo la mais après ce que en tant que congolais na ko za tena ya ba sona na mo witi na ko ya sona na mo witi en tout cas que son nom repose en paix mais boye bake ebele ya ba famille na biso de na bakisasa ba comme golia bato ah ben oui kindoke ko bi makasi et uti kisasa tina poto na bien ngako na beta li solo mo boye non na biso mo boye
non on a besoin d'attendre comme c'est lui qui se sent qu'on est l'affaire non on a besoin mon gomuso azoleka ça kufa na épée ye uta kufi avant ngai OK non on a besoin azoleka auta pas mère na biso quelque part na kuna na quartier na biso azoleka moni côté moi quartier na biso on a quand bede ya vedette na no quartier ligali mo ya ba dessiner yes ko bule ligali ona ya ngai nde ba dessiner ngai azonga bina pale abi ne mama yo ndenge nini yo mbuta nani na leki kuna nzoka ne mwana bandake na poto salisa alimentation munene boboko yebisa biso te ba yebisa yo poto na sa ba démarche que ne poto yo otuna kaye bio bakisa enka non na sona bi bon tokotala na munoko alobe na munoko alobe en face na ngati mais na yoka kongo na ba bouche à l'oreille na bien ça là ye azela de laxike aza sérieux ko ngana osana ngana libulu manzengi ngana bangi na ngate libulu manzengi na butu boîte na on mixer na ngapo je suis les meilleurs et les seuls DJ on a beti na ba boîte no studio à Paris vous comprenez à part vient na Scarman ya na vie roof mbutanganga et puis na ba vie ba o musu ba yebite songa na yebite ya boko jenga DJ MLP ba beti bien te petit na ngai sika ya bani na esika DJ Lutonadio na en tout cas neti ye na ko tam ba to bele o ko comme mo yebi ebote DJ Ken e baba DJ te bango ba ye tang wana ba ye na sima na biso ba ye ko la ki DJ yo sana ki DJ eza DJ d'abord un bateau ba zo la légèreté DJ faut à la artiste, faut à la chanteur, faut à la animateur, faut à temps, faut à gamme. Vous savez faut à la maître de cérémonie. Et puis faut à la moi comédien d'âme. Nyo sona DJ. Est-ce que DJ Frank asala makaba comédie? Mais ça le la yo no zaboy. Comme on a yo no zaboy, comme on a yo. Pour ba DJ peut ba des sortes. DJ on a lobby et ça DJ événementiel. Vous savez il y a ba mariage, il y a ba fête, il y a ba nini. C'est qu'on a ça wana tout na bini sa bat na ba boîte, na bini sa bat na ba fête, ba luanga na ba fête. J'ai des matériels, je sais comment les manier, je sais na quel temps na ko ça les loko boy. OK. Famille no balinga balia. Bon te banga balia ngate na ko te yo bino la songi boné. Ngai ko balia ngai. Donc noko wana ndesi ko yo alobi ke bon ça va to kotala. Abina mère na biso ke to kotala. Na ba kotala. Ngape na boulele na yoki na ba bouche à l'oreille bo ke ba noko na net moi kisikitia. Comprendre que si sa moto pour son nguba. Ngabe ça ko ya. Akuto na boîte. Ya na boîte ba. Bete kuna na boîte akuta na batu kuna do. Akuta mbeto pamba bo na pesa de landanga na libulu manzengi. Nkuba ko zona biso tout vit quand c'est que si vous dites si vous montrez ma difficulté. Vous comprenez? Donc wana na betika les seulement entre parenthèses ya na ma famille batu. Mais sikoyo na grand boule. Mutu déjà ndeko zo ba lisolo garçon wana ozolo ba wana J3 watiki biso mais zo comprendre ngape zo lekela ngai pour à part ça ngaka kana na ba moi we uto lekawa na uto perdre massa na ngamo bo trésor use son nom repose en paix master na nga donc et ça écoute kina ki matanga te zo swanga na mutema ti parce que na kene au sana Luxembourg na kina tante na comme tono kende tam to sali 1 mois qu'on a pour la tozonga. Et donc, si les gens sont à na vendre dernièrement, tu as un trésor use, tu vends dans un restaurant, il voit rien. Pour trésor use, à la un garçon bien instruit, quoi. À la boule, donc, il y en a ce qu'on a autant là. Moi, on a mon écoute petit dans la Kerr Daniel, et puis c'est un mawa. Donc, vraiment, Bamaliwa, on est comme il y a, donc, vraiment, hein. Donc, ça, c'est une normalité. On est pas tout pour m'amener encore. On est sur une dernière. Babisu so beti mutu so bo to ka contrôle té et ça pour na contrôle té mutu ko kufaka ne mwati awa to vandi aka kala mingi té mukana vandi bo master na ngaso Niki kote Niki kote akina ye kala mingi tawa allez siku to vandi ka bo balobi su garçon la J3 o moni sala ka passe tata msubo yebanité mais oyo wanga ndeko kongola ko kufaka bongo tatika bana tandinge swaki biso na liwajani. Vous comprenez? Donc, tu vas kufa na wete master na biso mo James Mabiala. Aki sapela James Mabiala. Par rapport à la personne morte pas tozali.
série Tintomo na pesi bino mote bienvenue série Saint-Tomo, bienvenue Varacé. Place Bazali na pesi Guy Foulard mo gérant. James Mabiala na donc James Mabiala que son âme repose en paix bana na yo barotika yo te boa toujours na mutema na bango. Donc so likambo les une de que Tchakou sekate. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Ah toujours ba mambo sérieux. Je suis un Congolais, je resterai un Congolais, je dois défendre les Congolais, je dois défendre mon pays. Et dans toute façon, dans toute position. Vous comprenez? Donc, l'Iwa est une clarté. Et là, on est l'action qui est clarté. Et ça clarté. Pourquoi le bibon est clarté? Voilà, mona, na autant comme batoté, mais c'est lui qui sans piquer connaît l'affaire. Na mona bande comme si ça fait chafaudage à quoi na 5e étage. Ok. Mazanae. Na mona na ndeko na mon frère na mo to kola na lenga mombele na pese mbote place azali po mona mutu abongo aza sain sauf a monte mapembe azala yana likama mutu te donc akuya na 4e étage mazali magauta na beki mazali OK nzamba osunga ye zonga normal mais azali na ba massa basala ba chafaudage bazwa pe ba coup mais ba kufate mais yo ke ko na 2e étage okufi na 2e étage okufi. En tout cas, il faut chercher à savoir quand accident est où tu vois. Accident est où tu vois, malgré ma question, ma réponse n'a mon frère. En tout cas, attaque de bisonné, tu vois, AFC bar M23, la guerre. Les lions de Sarambonde, Bazo Bunda. Le président Jean-Marie Rouniga, le tout premier fondateur, il y a AFC bar M23. Na ba président nangande bazawa na ba président bisimwa soki mutakoi ke akoi na ngomba moko eza na hotel ka ya mesure ya 2 mètres ya 2 mètres so akufiza likamususu ya likamusu il faut total ngo bien il faut total ngo bien ndeko na biso ngana na souci et puis lobby ndeka ba madame na ngala sengelo ngoke mama na bango azolela moi c'est pas ça là oui que mama azolela moi c'est de quoi donc mama moni ba on va bien te revendiquer, on coller la révolution. Donc tout ça là, les gens ils ont quitté leur pays pour la gestion bien zate, gouvernement tout ça bien té et bandaka gouvernement oh té toloba, banda gouvernement kala. Toloba en vérité hein. Et on s'en a le côté, batu ba longwe na misère pour retrouver meilleure vie. Et bamisu ba kufa na ba mai, bamisu ba kufa na ba nzena bana mike. Tona mboka nini wana? To koma to ba no sa su misala to wa do da famille tala mama zo lela yebi ku dute place ni moi na ku feli place ni ba kundeliye vous comprenez est-ce que vous comprenez muté mandé que ça maman na passe alors c'est quoi en tant que famille ngana osenga na mwasi ya J3 wana Christelle comment nani Christelle Christelle hein maman Christelle pardon penda pardon so linga pena mobali na maman Christelle pardon omoni yondo boti bana na yo wana nda boti bana ne 4 naka oyo ngana okondane na mwasi te na okondane pe mutu te oza bakaya makambo mwasi janite oza kaya makambo mais pourquoi bazo coller mwasi Jani na Christelle ba coller ba honte parce que mwasi wana d'après nga baboti bana na baboti bana na mobali na ye baboti bana 4 basali 14 na bolingo nyoso na ba couple nyoso matata ezanga te comprendre. Mais il faut savoir makambo bango bango sala ngetali ngaite nga zo pesa ka conseil ke bana wana bana besoin ya famille pe ya papa na bango et ba a commencer par mama koko na bango donc conseil na opesa yo mobali oboti ne bana mama na ye ba négliger te comprendre zonga na motema sima vanda koma zonga moto comprendre donc asolo na mama wana po mama na passe ana passe mona pe ndenge nini ndeko zo mona mama ndeka zo lobela bige na ko loba te nga mama na nga bongo ya mona el mosoki mutu mo finga ba peseni nga kelme sina kombo mama na mabeko zo pina bomba retardement pina au kib mais yo men la photo ba raison ni ekoki ko pousser moi si Christelle aya mama bokilo azo kimanini azoki makoyebise ke moi na kufi po tozoka ke ipare tozoka ipare moi na kufi te po mama yebi de moi na kufi mais oui tozoka ipare société zaki na kombo na ye ndeko pe yebi ki biso to ebeka ke mige biso ba congolais pe to er mo to raisonner à côté penda
tourisme à trois côtés. Société Zaki à moi aussi. Il paraît. Ce que Zaki, il paraît Zaki aïe. Mais ce que Zaki aïe m'a besoin. Zaki aïe a tient mbal n'est responsable. Et ça Zaki aïe. Dis au linga que tient mutumsu na libanda le temps mutango ba no ça n'importe quoi le yaba nina ba souci. A stress bou avec sa koufi. Ba bo pesi moi c'est faute. Ah ça les sociétés tient mbal né. Et puis après financement na bango organigramme na bango to organisation na bango ya financièrement to yebité. On est allé bango. Vous comprenez? Mais nga elo ka bien na mona que moi ça les sociétés tient mbal né. Et on a zélo ka bien. Et parce que elo nous ont empêché ma maman. En tout cas voilà ce qu'il faut tout na yemoko. Faut tout na yemo ça. Mais yo zo analyser ni ezanga. Na ba famille mususu, ba mabiloko mususu ezanga na ba famille to yebate. Tam mususu moi ba tiraima moko c'est leka. Bakoswa na moko boye par rapport à ba société ko ka weba mangonde ezala. Comprendre? Lingwana nga na supposer na confirmer te. Vous comprenez? Et ko sala bien mige bino ba journaliste d'investigation. Allez investiguer, bon ça la moi ba recherche, bon tout na moi na bon ça moi na moi sur la émission à s'expliquer. Mais à s'expliquer que bazakina ba tiraima soit quoi? En tout cas, il faut avoir on a maï parce que ndenge zawana aza censé et obligé faut ko akosolo na famille ya J3 parce que bana on a ya boti bazape na famille ya tata na ba. Est-ce que vous comprenez par là? Très bien, très bien. Donc voilà. Donc na monele o ba welati. D'après nga na monele o ba welati. Bon, d'après les Badéroussou a analysé J3 14 ans, 20 ans, moi c'est aboti 6 mois, c'est 4 ans, Sandoki. Ils ont analysé 14 ans, 20 ans, moi c'est Judoki, il y a Judoki Teti 14 ans. Moi si pe les Camerounais mususu ba traiter moi si moteur ma be non moi ça oza moteur ma be ndenge pour la ba congolais mususu mon frère moi ça oza moteur ma be ndenge bon na ko pesa pe bande ko na faute o ba traiter moi ça na ko oza moteur ma be na pesi ba on faute na pesi ba on pe raison te na pesi pe JP nga siko na do pesa mingi J3 malgré que son âme repose en paix muto telema tant on mi bali boy on na bisa mi bali be faut telema vous comprenez? Attends, c'est retrouvé dans un héros, tu es sur le terrain, tu es sur balabala. Au moins, tu es migé, ngane na zabo na zamuta sonité. So na zana ngote petit na na osenga yo. Na ba petit na aboni na abona ampiaka. Vous comprenez? So edinga te bana ba mena milité. Mais zana batu musu balata bagalon. Orgueil, arrogance. Nana bango belé. Nana bango belé migé. Obatal. Kepa migi senga ya opesa so ele. Bonigo nga eba migi. Ele ozo bon ba congolais migi ba jeune migi ba congolais ya ngwa est-ce que na kosi? Arrogance, orgueil. Vous comprenez? Tant on a lobby que na kopesa bande ko na faute te. Bon, tant to bala rabasi to za na basi, neti nga mwasi na nga fortifier ngai. Atelika mona zo ke na ona bolembu na. Mais tellement bon ça la bon, faut ça la bon nga mwasi na nga. Comprendre? Yana linga gaito parce que na sala pe ba trajectoire mususu bo ba série mo ngotenga ba ba mo sa bitata tata boete. Faut ça la bon. Série mo nga comme éphémère. Na filmer pe non mo na me cigarette. Non. O non mo na ngai. Na donc na comment on est accro. Non mo na bité mo sa ngabi pas de bisous. Pas tarambe bo mo sa ngande ya to ko nengo na moi c'est un belle ndengwane na lela et bon appelle ça bisou te. Abi pas de bisous, bloc à bord ciseaux. Non mieux. Ah cigarette non. Kende. Faut ça la choix. Na abi kende. Na abi cigarette kende bonigo. Mais oui que tu musuwa pour na cigarette na pesa monnaie. Non, c'est là quand on a photo yo kakabasi. OK. Photo yo kakabasi quelque part. To ebite basi to yebi peke basi musuwa mabe ya mita mabe baza. Comprendre? Bon, surtout moi si on a yina na mukili, so kika kongo bimana mutu na libanda. Ah ouais. Wana peneza donc faut bango ezaka ba poisse. Nga papa na nga bota père na bisa ibisanga pe soki omoni moi si akomuko bimana mutu musuna libanda. Na ebite le oni akimi pa na yo. O yake ko trouver na libanda tikela mutu wana. Vous comprenez? Nga pe na trajectoire à vie na nga na sala. Nga na bota na basi na bota na basi 5. Nga bota basi 5. Nga bana 10. Na lo bango bana nga ba koli de basa 10, na bota na basi 5. Donc moi so salaire OK na ozongati. Pour oya so boani na moi si OK ozongi. Oya que yo yebi moi so a logo ti place ni aya opesa.
Yo zongeli. Et bon, yo mo peso que na olota. Obomi mo sabat. Ozongo pas. Donc, aller sans retour. Na vie amoureuse na ngai. Ba principe na ngai yangwa. Ok. So na kena zongo sikoyo. Maman Christelle. Moi si agitwa wana olobi. Hein? Maman Christelle. Faut na ezali. Tam susu. Abanda ko fortifier mo. Abanda ko encourager mo balita ke sa ba démarche. Na 14 ans nande ba vandi ne wana. D'après nga. Na raisonner. Bon mo na efo na ndengo wana. Mais nani ayebi. Soki ya solo ka bana kotinda ete. Nana yi. Et puis nga na comprendre ete awa kunde to zabo yana ba to yebisa ka ba to beleki boyebi na bino loi ti. Loi en enfance jali loi d'ancienneté 5 ans. Même mission za na ba okite for ba nini na 5 ans soko du avocat o futeka ndamu. To ba mettre avocat bele ba mettre Den Azali, ba mettre Michel Tamba Bazali, ba mettre bele ba mettre Edouard Bardo Bazali, comprendre? Tu es avocat bele, ngana ba avocat nga, so bozo lu ba avocat boya pa nanga. Nana ba avocat e bele. Ngana suki sa mu net batumsi obo kanela kana. O la ko sa ngai muta sa ne mige so mta saka no abeto atambata. Ye bango ba futo mbongo, avocat hollandais ba futo mbongo ye ba lia yaki. France est l'issue de l'équité. Alors sikoyo ndeko na biso jitwa que son âme repose en paix nzamba abomba e place bien pour akufi na ndeka mabete akoyi c'est un accident. C'est un accident to yo que so mikolo leke ba ndire ba bilo mo pese ya isu ya ndengo wana doki et ça mana ngo trop mais o binde choqué pour mutazo luka ta mutazo faut encourager bato ala mukana tongo azoke matatine chafaudage o kuna été bon na malili hein donc on a beau finir bato be chafaudage tata mutu ana sa papier ta do ça de chafaudage so finir sans papier ngaso na yo ke no répondre yo ozon pas siko na mito na to kuninde côté mais na bité au ta la petit TikTok des fois au mona ndi ba congolaise ne bazo charger mo sinaye est-ce que eloko wana eza malamu moni ngai eloko na loba mimi yangwana moni na ba TikTok wana ngaona mona ke na nokota tuna ba panel wana ti parce que ça na trop buzoba. Je préfère na le canal na YouTube boyo to solo la boyo. Na le kuta makasi. Na le kuta makasi donc bato wana baza net baza ba inhumain. Comprendre? Baba inhumain donc na mitu na ba ndre bana banzoi to ba fourmi na place à cerveau. Comprendre? Bino nde ifanende bo tiaka bo rendre hommage. Bo rendre hommage pour mtakofi na accident. Na moni congolaise mona kati je m'excuse na moni congolaise mongo asali pena vidéo. Alors ba J3 na kufi na souci ya sida. Muta kufi na akufi likolo na ba preuve eza boya kufi ya koyi. Ebike na tali motema mutu ekolongo na nini. Motema mawe eza rasute. Motema mawe eza rasute. Yako jona ba laisser aller. Mutu na tinga. O akufi na nyongo nyongo so ya combien stress a nyongo mutebomi. Non. Obi nga zana ba nyongo bato combien? Nga. Nga zana ba nyongo bato ya mutu pena ebeti mutu bojwa na nyongo libanda. Mais mutu moko boyo so wana ya yepa ke olaction ndako na yo ayepe mta grrr akanja ke wana nyongo mutu to zanga nango bana ba nyongo leta te bato bana ba nyongo leta te bino bato bo defsa ba mbongo na bino bato bo kubolo ba mutu bo zanga nyongo nanga bona ba nyongo leta te bana ba nyongo leta ba futa ngona ndeko nanga yi omoni pona biso ba congolais to na ba laisser aller oyi ba communauté muso sali bongo o akufi na suja sida. Mais il faut que ça ait des résultats. Il faut que l'adresse de plainte. Faut mon en appeler. Oui, faut mon en TikTok na bango. Aujourd'hui le bar na internet boy. Oh. Ba localiser au pena. Mutu toi comme journaliste. Mutu toi comme analyseur. Mutu toi comme décortiqueur. Ba lingi ko lega na ba TV le congolais na yebiso on dirait qu'on loka mon frère. Pourquoi vous voulez ouvrir toujours vos bouches de raconter de n'importe quoi? Mais reste meilleur à pas n'angati. Ngaso salinga mabon na oya. Ata na kufi na olamuka. Ah. Na olamuka. Ngala ngabonga na kufa kumbala combien na poto. Yo evident na kufa na poto mbala bele. Okufara déjà. Oh, boyo zo ko na bele. Akufi asala accident zo na ndako. Na le marki akufi bona boya akufi ngai bona kufaga na kufaga comprendre na ku mige waliga mgonzo wa loboku
Ba Congolais ba danger ba bomé Paul Kagame mikolo. Ba lo kuta Paul Kagame ngo ba funérailles to zilati lelo. Ba bomba bananga, ba bomba ba mystique donc. Bato et puis toute la communauté moko na une vanda na erimu na vanda na kanisa na bi mais sikoyo makamutu ya mboka ezala ko mona ba umutu mais ngana moni na ba combattante musu batika komba ba analyste et puis ozolo makamba bato ndeye makamba za bien et puis zokosa quoi et puis makamba ozolo ba on dirait vine za bien tangu ya zokosa bongo azokosa et puis ye alinge loko azokosa bongo bondimele no mondima so ndimi ta fingi tango ofinga otsoka lo bano za Rwanda so Rwanda te albalo basoni bon ba mo musu to rolo ba on te rolo mais ne ba changer de quoi moi si yo analyser on te za mabe boye binde bato bazala kiti secret nda kwa bato abetaki di bota fa ki musala moto déjà ba basala ba bilona donc sikoyo moni lokola bato basala ba gang na ngo sketch na bango wana ale tiko pa congolais moni congolais zo mutu ndeni tanga zo mona migeniema na laksaka nini mais migeniema il fait son boulot eza ba benga ngo mise en scène. Migeniema c'est un père de famille. Migeniema azali l'homme a 1000 visages. Sur un plateau, il va se comporter comme un journaliste d'investigation. Quand il est chez lui, il est père de famille. C'est comme moi. Il y a des gens qui me disent oh, il y a ça à mon camarade naï. Comprendre? Mais talaba nanga mikolo. Oba nanga devant moi nanga kuto kobe nga c'est les noté. Faut ça ya ou bien papa. Vous comprenez? Mais so mi est-ce que je m'en ngana et ba jeune moi je suis pas un jeune ngaza jeune te ngako na fona respecter parce que na obengo messi muza leki na ngai na loba leki na nga sote na pona dénigrer yo mais na âge oza camarade na nga mais comprendre ba ibi ko respecter ba tuté vous comprenez mais siko makambo abatu mais ye mutanga to loba bon nga mona ba to bele mko suna ya pa na mona moni mutu mo fille moi ya bonjour na exactement na osala ngo esprit na yebi na ngayete na bango batango to pesa bango makasi parce que bolanda ka bango bo pesa bango ba valeur pour bolanda ka bango amige bolanda ka bato voilà pas na c'est pour nga na yebi batu te nga na yebi ga tout un peuple congolais soko za na note na oyeba yote na mon petite mo na port de Paris na ko katsa suki na salopa okito. Bonjour. C'est les ino à camarade. On a un mois à Google les gambinga ya golega ye. C'est journaliste to ça l'émission na bi. Émission na bi aux journalistes. O tena na sala to sala moi base mo bonayo. Base hein? Avec si vous mutaka na ngaboke ko panza. Je suis pas dans ce délire moi. Tu me viens pas faut pas venir comme ça. Bokende yekola tapa ki journaliste pas mige. Bokende ko yekola miga zo former bato bele. Bokende ko yekola soko sisi o semi mige nzela o yambinga et puis nga lelo na décider ki ngona ko lekali susu na émission pas n'importe qui té. Parce que déjà tant nazo le pas na yobo odi historique. Odi qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Trajectoire nangeza nini? Il faut tout dans la question de nzela. Mais na oke ga pa mutu mona yibne bonjour c'est bonjour. Donc ya ba tumso mona sale mission de 29 vies. Faut pas continuer ndengwana. Donc bato na faut ignorer bango. Bato bozo charger moi c'est bato. Bo yebinde bazalaki. Donc bango bazwande ba no sala ba sketch na bango na kota bango na mutu ale. On dirait banda sepelaté on dirait banda sepelaté bazarande ngona mon frère et puis le plus pire est ça basi mbosa bazarande ngona ezo maman mbosa la bongo bazo charger muninga na bango batongo na kipara bango te na yebi bango pete na ko mone pe bona yebi na ngayete ki vantar te nini te orgueil te mais na yebi yete so pa benga te na so benga attaque ndeko congolais boni maman bien na o respecter yo. Mais na yebi na ngai bangote. Mais conseil est-ce que ba ministre va ça l'échafaudage baza oyo yebi? Ben oui, nga na yebi Serge Mabiala l'échafaudeur. C'est un courageux. Ouais. Serge Mabiala l'échafaudeur, grand courageux, grand moteur.
Et, aromati monté. Aza monteur, échafaudage. Ah ouais. Ben oui, bah, monsieur peut va ça là, mais n'a évité bah combo de kimia. Bah monsieur va ça là en cachette parce que moi je me cache pas. Ndé na wuti musala, ndé pe na okende ndako. Ah, obilama na musala. Na ebisa ki okende on ngai na ozana tante, na kende ko charger bona zonga. Je passe directement. On dirait pas Suzuki pe c'est moi non ça échafaudage. Mais na évité ça ça là on se pour ya ko ya pas uta musika pour les papiers. Ah ouais, Suzuki les papiers so akoyi ita Suzuki bon. Suzuki ko bika. Ya za le rola et nini yo. Suzuki za le rola nini parachute. Comment un échafaudage? C'est moi qui suis akoya ko. Ah ouais. Akoya ka uti ah il y a le rosa des papiers comprend na kitang nekal. Mais c'est aux kilo. C'est aux kilo de Bob Lorenzo. Et Bob Lorenzo. Tu n'as pas combo. Bob Lorenzo, massa na chomo to beten na ngel Paris. Bob Lorenzo na pesi mbote pe ya po ya rapport za gabari. Ya, yependra ça pe échafaudage na éviter. Hein? À part Suzuki. Bah c'est belé hein, monsieur faut se dévoiler bango quoi. C'est bien, c'est important. Mais est-ce que vous avez un conseil mo ko pesa bandeko ba Congolais ba ça l'échafaudage? Bandeko ba Congolais ba ça l'échafaudage na encourager bango. Très bien. Mais faut pas avoir mingi na notion de sécurité. Parce que nous dans biso na bâtiment et là on va passer la formation mingi za sécurité. Comprendre? Sécurité ça ba épi na yo, c'est-à-dire casque, lunettes, gants, harnais, bottes, chaussures de sécurité et les vestimentaires na yo. Ba vêtements na yo ya nini ya yo moni ça pena que mutu ana travaux publics. Vous comprenez? Ça aide. Pour na auto monde ndeko na biso moko auto leka wa nataka ki mission na ye. Nani? Julie. Na encourager ndinga za se défendre na linga bato bongo parce que ce sont décourager les gens comme ça. À ça la na ye olobane ni okakole nani. Comprendre? Merci, bravo. Pardon. Bravo Julie, bravo. Na pesi mbote place azali. En tout cas, et le rang na osana. Yoka kitanga zoloba mais on doit négliger la sécurité. Alors, on va négliger sécurité na harnais. Harnais eza eloko mo eko bikisa yo. Monenge ci 3 mataki ndengwana. So azaki na harnais akwa obika. Ata ndoke ye rien. Mundela sala harnais, mundela sala casque. Ngasi na mona na nosa na oshamu ya nini, na no changer ba lumineux. Obi toiture ya Auchan. Il y a un magasin qui na ba grande surface. Soko matina nacelle. Tant que matina nacelle comme des colo, so la ti casquette. Soko la ti casquette. Oui ba nzu bezaron. O to le kangana na ba ferraille. Et go tuka yo te problème na moto. Vous comprenez? Donc mundela sa libino casque. Mundela protéger au misu na lunette. Mundela tam susu amoni place wana batu basala mingi na ba peinture. Mundela pour rapport na bilo wakati be ba yote. Ba prévoyant nini masque. Ba peso ba gants. Ba peso na gants na masque. Moto na malili. Voilà. Même mundela pesa batu montre. OK. Montre pesa epi. Parce que sécurité na eza yo moko. Magoko kozwa okoyi kozwa ba notion, ba formation. Mais il faut le respecter. Comprendre? Et ça, yo moko. Très bien. Donc, merci. Après, on a évité batu mususu. Boyo kakake, boyo kango sikoyo. Tala ndeko na biso atiki biso. Tamso nerere mo ya muke. Alors, bandeko na ngai ba surtout bino ba moteur bo matalikolo. Na ndeko na ngamo ko muna aza mama na échafaudeur ya osakanati. Na ba ngo tudde. Moko komo na mettre nyama sito ya na ya. Mettre nyama. Mo mettre nyama. Today mansita. Na pesi today mansita mbote. Yé marambo sécurité n'échafaudage à négliger en côté. Ce qui a rené zata on matati. La préférence on enda. Na suna massa moko evala dengindo. Dengindo evala na pesi mbote. Na pesa ka conseil pe d'échafaudeur. Bon respecter en sécurité vestimentaire. OK. Les épis. OK. Ba équipement. OK. Professionnel. OK. Vous comprenez? Donc, équipement individuel, quoi. Individuel. Très bien. Merci beaucoup, na passage voilà. na donc, en tout cas, on a profité. On a fait ça, surtout, ndeko na biso AFC Bar M23. On a fait ça, on a place Bazali. Surtout, parti na biso ASP, Alliance de Salut pour le Peuple. Donc, on a fait ça, Mama Bouchiri,
na ko pesa ka conseil pour na bandeko lobby to na Congo ta to ko ma Congo to sala ba création d'emploi ya ndenge na bâtiment et yo singa biso neti bata bâtiment neti za boye faut to na notion to kabola yango déjà na jeunesse. Très bien. Lobby to ko benga bango ba ko sala yango na pesi lingoma no sa AFC bar M23 place Bozali président le président apôtre Jean-Marie Roniga, je te salue là où tu es nzamba batela yo na musana yo sala et puis na pesi président Corneille Nangambote Bertrand Bisimwa Harry Magie président Kaniki na pesi bino mbote place Bozali Rex Kazadi bongo mama Mireille Wankake na pesi bino mbote so to zongi président Camille na pesi bino mbote Pipo Aiza et puis Mama Bouchiri, Charlène, Mama Mokonzi, Mama Monique, Mamboyo, Mama Delphina. Na pesi binombo te place Jean-Jacques Mamba na Johnny Mwadi. En tout cas, Davidson, Kolembate, hein? Donc, Yomoro Alain Pieko, toujours, mon colonel, na pesi général Dongo Mbote, place Bozali. En tout cas, pour na lelo, na yasu na Mama Olobate, na pesi parent Paul Mbote, Pati Banjuzi, na pesi binotu Mbote, Prince Eliteti, Maître Lourd. Place Bozali bon na suki na ngawana mais conseil oyo biso bato échafaud biso bato bâtiment to négligent côté il faut toujours bon respecter sécurité. Très bien. Sécurité so négligent au mibikisi so négligent côté au mibikisa AFC bar M23 viva. Merci mani retour atali biso tokutani mbala sima. Merci. Quitte appart Pichu Kitenge appartement Kote kandako mpe kolukelo ndako kofutela to kosomba ezeli mosala na ye na yango kokene mosika te. Contactez biso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart Pichu Kitenge appartement yende kolo masolo pona kofutela to kosomba Kokoma propriétaire. Pichu Kitenge appartement, aux alliés vraiment nécessaires.